Mbote Balandi, la fleur monde HD suivi. Tous ensemble, un artiste et un bisou. Obino Boebi, Nyon Suezaïe. Bonjour l'artiste. Ouais, bonjour. De Makambozo marché Kitoko avec le padre Nika Boronina, Tocho Bimisa, album Nabiso Nabi Keboyebi. Qu'est-ce que j'avais dit? Oh, Napena Yembi. Ale waka fukadina wewe. Yagola olo binini. Kidangadi kadidi kengesha gloire sai. Intunda lelu. Mufukiwe byansu wewe. Yachata olo binini. Bon. Merci mingi na afia langai le padre wa pesa opportunité oyo. Nelo na yembi boye. Na yembi makasi. Batu bandi mingai. Makambo simbi. Donc, merci mingi na afia langai. Gloire en sai. Ici stola. Je suis mon petit Jésus. Va fantique na biso tout. Parce que nombote banini. Bon makambo kitoko yana mouvement donc va voir Jézali. Le makambo za kitoko mingi. Donc merci mingi ndena le padre wa longolinga na makambo danse. Et là on danse chant. Que merci artiste Tomoni na bi obi musalara kitoko pas les padres Tomoni ba sortir salami moi et belé ba artiste et musicien et faire rigola mais les là ensemble yo zali pe parmi ba anciens et groupe faire rigola yo zali et au lobini na bateau ba qu'est-ce que même déstabilisation na groupe toté on a produit fini bango ba kansaka nini tellement ba ki wana ba négliger boulot pour soi disant ba za ba anciens et pas les padres kuna chez bisosos anciens faut activer ce boulot comme makasi et que tikela ba ça va faire boulot so kita te boulot so kiti catégoriquement les padres à déclasser yo. OK, l'artiste a lobby donc même si tu es un ancien dans la musique salara musala plus ne va faire école le padre salara ça est ancien dans la musique mais il fait toujours de l'essentiel pour ba fanatique partout dans le monde base à la deux cités kitoko. Ok, semblable tous un artiste. Bon, merci artiste. Ok, bonjour l'artiste. Ouais, bonjour, ça c'est fils à Métio, là, moi, les pas de l'impérateur. Ok. On est là, quand des arts, on est au bimi mikolo. Tobimi mikolo, poto lobara, qui est solo ya Mutunguba. Keba boss na biso c'est-à-dire ceux qui musale musique et style donc on va soutenir il faut que ça maramu susu si là batu bazana j'ai bana bata commandement donc l'opérateur boss na biso artiste na minute sur actualité c'est un peu makasi tozo ya Kofi Olomide a pissionné bino moi artiste na bino Shikito et azui Shikito na éviter ce que Shikito atiki moi espace na kata mouvement autoté puisque tout le monde a mamango suspect bana poto akendara zonga déjà donc ayare lisusu non que ça l'impérateur kotika moi vu dedans moi passe parce que les orchestres ba meilleur ba musicien basé belé donc soko longo kei o longo na biloko na onion soké nango donc et puis batu musuba ya ba remplacer tozana Balotelli au grand chanteur o ya remplacer donc na invité aza plus que Ok, ravi d'attendre artiste à lobby bien. Artiste à zana polémique qui a crafté ma lobby. Shikito Akenda qui a kozong appelé à Keinae et Sali et le côté. L'artiste est bon. Tu es habité comme on a jeune Bogar Boye. À son vieux orchestre me soutient depuis. Je te connais mon frère vraiment félicitations premièrement. Namonara au fin à rater au lobaraté sur le lobby où ça parfois un problème est choqué et l'oronini a poussé à la toujours pemeni à faire rigoler. Ouais, cause à la pemeni à faire rigoler patron Abisso. Et ça, on a profité vraiment de la musique. Au moins, l'impérateur, c'est le formateur total, il a formé des chanteurs. En tout cas, les jeunes, ils ont la musique. Sur les informations, bien un jour comme un grand chanteur, un jour comme un grand leader, un jour dans la musicien complet. Il n'y aurait pas l'impérateur. Pour moi, directement, je fais mes big dédicaces à le personne qu'on appelle le créateur, fondateur, innovateur, Louis Ferregola, le grand ancien, grand musicien à Katiambo en Abisso. Donc, il n'y a rien à dire à solo. Bon, artiste, moi, Libanga Yobi, Maman Paulanda, à Banabaza. Si moi nazali donc na pese bambote belé bébé Idan na musika olandangai kolinga te ngana miboma pona lia pemba esika ozali oyebaka ngana kaka yo omotema zonga na bika alia pemba oyachake pemba Jonathan Bolingi Pangi Dide Kalema Guillaume Vangi Serge Bouyika donc on a tout ça là qu'est-ce que j'avais dit
Bon continuer au album na biso vraiment beau ça décider. Consommer plus, j'avais dit comme on dit Ferregola, le padre, qu'est-ce que j'avais dit? Appelez sur le numéro 82 52 75 605 avec votre humble présentateur Elonga. L'artiste en dernier mot au lobby na public. Dernier mot na pesi ba mbote na belé na batu tout ba fanatique na biso tout ya libanda venanga di décaler na Londres na bosanyo pété Joël Keti depuis États-Unis Chico Kalambay de Dallas na bosanyo pété Guillaume Ivangi Mouvier Guillaume Vangi na pesi mbote Samantha China Congo na bosanyo pété Nani Kabase 243 Willy Moucheni ba artiste bazali sungara comme mon message. Contacter batu balinga contacter fils à métier la plus 243 99 80 75 099 donc merci. Fleurmond HD TV a mort en abisso ba musicien faire rigolo orchestre et zongisi musique na lengi. Orchestre bimisi ba gigola. Hein? Orchestre zo bimisa ba animateur ba Blaise créateur. Ba Bercy Moana. Donc tout ça on a un artiste, il n'y a rien à dire, il va se présenter. Bonjour l'artiste. Ouais, bonjour, bonjour, bana poto, bonjour, bana partout. Ça c'est Igor Luba, c'est les moyens gola. Donc biso lo barambi te funa yeba ou batuba yeba ni repère. Nzambe na jije tala tuni lokola mwana kelasi. Kobota elangi mais pourquoi baba ya kasena kolela? Eh, c'est moi les sacs, ceux qui montent mes yeux par récit. Nanyala qui s'y est entre nous deux poteaux comme à distance. Nanyala qui s'y est entre nous deux poteaux comme à distance. Hello, quoi qui toko tango, l'engaya caponi ni tango yangwe silaka. Talana tikalina posae. Nami bongwa mapukwe, na se livre pas non yaou. Zoko salaki na badout, Adolphe na koko mayayo. Absolu sens programme, façon jouer l'amour nanga. Atana saliba effort, nazo vivre na délai. Ndengo longo linga, lokola mvula longo la kamo ya pleine journée. Ngamoto na meli miel. Bonjour artiste. Ouais, bonjour. Quel artiste est de Ferregola bien sûr. Ouais, l'artiste est laminaire, l'artiste est donc laminaire, papa. Yabayembi a formé dans une année, donc ok, na moribond. Ok, bon, artiste, il n'y a pas beaucoup à dire. Tout le monde dit déjà, bah, de part, il y a un musicien à faire rigolo là-bas. Oh, boye, boza makasonné, ou melagi déjà, ou bien boye sika. Ouais, déjà une année. Hein. Une année, c'est un peu beaucoup. L'artiste, tout le monde dit un peu comparaison, ils allaient entre Kofi Olomidena, faire rigolo à Mikolo. Et zo sala loro ezo simbate à cause que ba Chikito bazaku non et déranger binoté ami na bino moko boza déranger chaque temps ba mission ba kimi orchestre ba ebige la minère legi bango na oyemba comprendre o ba kimi ba ebige legi bango na oyemba yango souti bango ba palpite ya dégâts yoki teke na saki la guerre est commencée papi mayongo opposition tokobiki sa plaisir te ikambala ve batoba bomanaka na oli la perlera Fichare Senga, la guerre est commencée. Donc tout le monde positionne. En fait, si vous ne vous connaissez pas, c'est l'artiste qui cartonne dans la répétition et fait rigoler. L'artiste est après ça a plaisir. David Elongana assisté dans la répétition et fait rigoler. L'artiste est quel est ta dernière mot? Oh, na fanatique, moi dédicace na bateau tout bazolanda yo processus Fleurmond HD TV avec votre humble présentateur. Derrière la caméra, je vois Smith Kitoko est sur la montage ingénieur Hakim. L'artiste est moins dédicace. Ça la bien à bateau tout baolan. Rapena mot de la fin n'angezara vaya ya bobo c'est na place le grand TV finga faire rigola bosara dire ayembara danger partout bayebi. Donc na place qui bo le grand TV finga faire rigola. Donc leader nanga lo bara troté. Mais tout mona qui pena asiliga eti vraiment pour amoner leki. Donc na place que bo bando finga faire rigola, beau travailler hein. Donc on peut se remboter na Kandish Kasambi, l'idée sans d'animas. Bonjour l'artiste. Ouais, bonjour. C'est très ça qu'à travail et puis il y a le bossé dans Nzambe quoi. Le bossé dans Nzambe. Donc ndenge na so la Nzambe na dialogue entre ngana Nzambe na ya mi balé zasiko amour à travail et puis les padres linganga ba soldat lo ba chani pacha boy. Ba ba bundaka ba se défendre bien. Ba ba yok sa question était quoi. Donc ya mwana ga ande en fait Jani Pacha lobby premièrement c'est Nzambe. Hein? Tout ça Nzambe liboso na mamna biso Jani passé bien liboso Nzambe. C'est quoi ta grand-père na orchestre à Ferré?
obangaka nini est-ce que eza na bajeune bazanga babangisaka yo bien Gianni oyebike nga pena nde na yewa na tie mpe yanga libaya omoni na kati ya orchestre oyo eza école de chant de guerre. Donc awa ba chanteur ba ali awa eza ba ventirité awa so ye ato yebaki chanter fo yeba chant. Donc les padres yimo on a encadreur aza formateur azo formé deti ba biso ba Gianni Pacha boto yaki boyete le lobo les padres mta formé nga ye muta encadrer nga quoi. Donc na outi nil pas orchestre moko boye na manière yeba déjà non eza donc o beneta parler na nga yo no na bimi awa na yemi na ba monotonie na yemi na ba venir na yemi na mobobe ba to bayoki quoi. Donc trop parler manga passé mingi ba to bayoka nde. Ok, Gianni Pacha aza na difficulté moko te na orchestre ya faire rigola po a esika makambo esalaka. Gianni Pacha na yebi ke mibali le roi bino bozara déranger trop na art. Moni koza bogar ko sala art eza un peu ngambo parce que moi sinon vraiment se sentara tranquille. Question eza mama musique te. Tunanga mama musique, ouais ça vie privée quoi. Hein? Tout sur la maman ndoulé ça. OK, comme c'est l'ambiance de l'émission artiste Tiro Lobawa. C'est derrière la caméra neto solo la ngo artiste boye loba maboye. Na ndenga coulisses ba mama poto e. Gianni Pacha bala te popo bala. Na balate nanu na balite OK, ambiance Fleur Monde HD TV avec votre humble présentateur Elonga 82 52 75 605 pour vous en avoir contact na ba Gianni Pacha ba yo kata mwanda mbuti vocal nga monotonie be nga otuna nga eba nini ko melinga ela kwa liboso oyeba o Jésus matsere ya bolingo yango basalela kaka mbongo bo yango yebo makabato moto alemaka bolingo te Jules Savananga soki kokwa zolula ya ye mpaka pourquoi nga nazanga kolula molongani amore yemisinga nzembo babebe yanikeka eka do mama na do yeah, mama na dodo kisala kindeki yango moto ekaboli famille banoko balula bayaya balula bavoise balula ngamoko mokolobo donc na bisu na avenir oh mama makoso bolingo na yo ekomingana lela bichue otianga na pungu bona za l'esclave bolingo na yo gabento kodi fortune masamba ko stadium ya Metziol donc na yembi quoi. OK, ce plaisir à voir l'artiste Gianni Pacha. Gianni Pacha tout le monde de part m'entraîne à bino comme si longoli moi ba mi mususu bazaki ki ba ancien ya groupe ya Ferregola comme on dit nekte on a biso ba kepa ya Weranson que je salue en passant le grand leader fondateur innovateur Weranson. Je salue Kofi Olomide quadra koraman esika zolanda ba mi na biso le roi ba Chikito. Et ça qui n'est ni entraîne à bino longoli ba Chikito ba kimi bino ou bien rankine kotaki pour le va se retrouver pas à l'équateur koraman. Moni kosi ya rolongwa na bango ba yebi pourquoi ba longwaki oh nga na lobesaka ke moni biso ba Gianni Pacha to a patient na yaka na kutaka pe batu pe baya bakutanga ba yemba mena zaleka collègue nanga baloteli aya na sima nanga yemba pansili kolo menga na zaleka na amour à travail tellement na linga musala nanga puis na linga na sana orchestre au poser orchestre à venir ya on a na patience donc bango ba yebi kosi na bango balongolaki mais mingi ngana ba misu ndeto bengana bango po manque à travail baleka be mission te mission ya l'orchestre au faux à propre pour les padres déjà fongola banzela tout oh ndeni no rose la catch rose la t-shirt rose la code et on comprend mambo fongama déjà mais ba misusu ba on na ba gene ba noa or orchestre moi ba intellectuel yo ebi quoi. OK, Gianni Pacha to moni oza populaire forme ba maman balingi o mingi bagar balingi yo tu te sens comment yo moro sauter mesika batu bazali parce que moi je vois tu es populaire to ça assister na ba concert na répétition mon abena Gianni soit à Telemi moi s'il faut à ganga Gianni non yo mon ça te fait comment et ça langa fier yo ça langa orchestre donc ya rolongwa kututé donc na ça langa orchestre opo na uta palin na donc on est dans la place na bimi wa eza orchestre on salinga quoi il y a les padres m'ta formé en cadre donc na habité quoi so na wolo ba les padres nini donc na pese ka ba merci belé azadi ana nyonso na mapango na bakar ba Ferrari ko yo lo baté
Donc, merci gars, remercie Mebele dans les padres ni Kaboroni na wa sala pour nga soldat na. OK, Jani Pacha, on a biso mobimba ba ya dadango abana ba solide mobimba. Ba bera de presque zamuna ba sebele ba shikoma belema mais ba nesha pindi na bosanité ba sebele quoi, ba sebele ba Fortuné Massamba ba sebele. Na bosanité masalanga Asmak ba zaona quoi. OK, salut Asmak derrière la caméra, je vous salue. On est là ensemble. HD Fleur du Monde. Fleur Monde HD TV avec votre humble représentateur Elonga Jani Pacha et Tuoloba. Mouvement a fait rigola. Jani Pacha, Mota Souka et c'est Pelissa Hollanda. Ouais, Bambote Nanga na opesana. Na bosante son excellence Armand Kasumbu. Son excellence Armand Kasumbu Boré, Laetitia Iwoti, Divine da Cruz Maman Sociale. Divine da Cruz Maman Sociale, Koda Mboka. Da Cruz yo yebi quoi. Bambote nanga lisusu epa ya Fortuné Massamba Bernadette Masengo quoi. Na bosanité Stadium ya Metiol, Stadium ya Metiol ya yo raté yemo lisusu Claude Lukeba Kweno na Switzerland, soldat na bino yeyo quoi Jani Pacha. Nani lisusu na bosanité papa nanga Elvis Manda Chouva Mayele. Basé belé quoi donc ba msuna bosani donc ba oni so balinga Jani Pacha yeyo quoi venanga parti ko faut pas zawana donc bambote naye de basé belé Anel ka fashion mon ami basé belé donc Emmanuel dans la 5 étoiles 100% Jani Pacha na pesi bino bambote ba Michael ba Koti l'homme noir na bosanité basé belé quoi on a appelé dans libanga elonga tozane awa donc ngapena le law for ndeko lobo le langa for donc na lelio mbala mongo donc etika libongo. OK, Jani Pacha il ne passait ici accompagné na mutu moko pe satambote ndenge sala rara. Bonjour. Bonjour. Donc pour le mouvement na biso ya Jésus de Niance toye ndule tozane sengo trop to kave to landae pour abetaka bonne musique donc ya qualité donc merci na pesi mbote pa masalanga zege mabika chacho mbala na ngola champion ikuka na Afrique du Sud. OK, balandi ya Fleur Monde HD TV. Big up.